radio télévision Kimbangiste Mbote na bino. Lelo tozali bongo mokolo mwa dimanche 5 décembre 2021 na kati ya paroisse na biso ya Paris Saint-Ouen. Motei à côté ya biso ezali bongo papa pasteur Edi Mvula. Oyo akotangela biso na Psaume 89:36, Exode 21 à 17, Apocalypse 21:1. Toleki bongo na référence tozali na 2 Pierre 3:13 et puis Daniel 12:1 à 3. Totombeli bino bolandi bolamu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tozwa lisusu ba Biblia na biso tokotanga na mokanda ya Mibeko to Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Mokanda na biso oyo totangaka Décalogue to Mibeko chapitre 20 verset 1 à 17. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point de Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, à ceux qui les haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point tout ce qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour me sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu d'eau, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours de repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son blé, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Musumu kwa meya unukile tabiane Abwe yubula ganga wasiwa yafu Musiwa Adi musumu kwa meya kwa ni unuzukwe Itabiane Itabiane Unyakado Binura
Simane tata zambe akaniseni
bango. Esezo na kolo eyebelemi, bosukwama bana na ngai bosepela. Bana na isa ezebana mabi, nasima nde tata Nzambe akaniseli bango. Eyabana mpona esi ebelemi, bosukwama bana na ngai bosepela. Bokanisa kasi bakasa bango mabi mose, po ete bokoka kosepela mose. Bokanisa kasi bakasa bango mabi mose, po ete bokoka kosepela mose. Eyabana mpona esi ebelemi, bosukwama bana na ngai bosepela. Bokanisa kasi bakasa bango mabi mose, po ete bokoka kosepela mose. Bokanisa kasi bakasa bango mabi mose, po ete bokoka kosepela mose. Eyabana mpona esi ebelemi, bosukwama bana na ngai bosepela. Bokanisa kasi bakasa bango mabi mose, po ete bokoka kosepela mose. Bokanisa kasi bakasa bango mabi mose, po ete bokoka kosepela mose. Sanza sango mokili mobimba, katina banzembo bopanza sango namba, etekataki banguye molimo santu. Katina banzembo bopanza sango namba, etekataki banguye molimo santu. Napesi bino mokumba ya kopanza sanza sango na mokili mobimba, katina banzembo bopanza sango namba, etekataki banguye molimo santu. Katina banzembo bopanza sango namba, etekataki banguye molimo santu. Tango ekokie yo monini yakataki bangu, bakabikundeli ngayo okende etumba. Tango ekokie yo monini yakataki bangu, lakabikundeli ngayo okende etumba. Tango ekoki nalingi nalatisa bino nguya nanga, otambola omokili, bozali mapinga nanga ya nguya. Tango ekoki nalingi nalatisa bino nguya nanga, otambola omokili, bozali mapinga nanga ya nguya. Bilombe bilombe byanga, oyo ngai nabetela katolo. Bilombe bilombe byanga, oyo ngai nabetela katolo. Bilombe bilombe byanga, oyo ngai nabetela katolo. Mindele batunaki ngai kimbangu, eloko nini ozali na yango?
Mwana peli mon centre. Tata Nzambe, Kolo Yesu, Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe Molimo mon centre. Tosangani lisusu lelo na rendez-vous na yo dominical oyo toyaka kokumisa yo kosanjola yo. Tokomi na ntango ya priere ya bato misato oyo tolelaka pasi oyoki kolela ya bamama bango mibale. Ngai na ko rajouter simplement une chose. Au Pesabiso, une indépendance spirituelle totale d'une manière définitive. Peut-être tokokotambusa mokili oyo tosukisi boyo kombo tata mwana peli mon centre. Amen. Ta mwana pe papa molimo mosantu kosenga na ba mama pe ba papa selo balika pona makabo bongo fliki otambusa biso.
un grand merci pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire en nous. Depuis notre arrivée sur cette terre, tu nous protèges et tu nous protégeras toujours. Merci. Papa, aujourd'hui c'était une grande journée où nous les chrétiens, nous sommes rassemblés dans ta maison pour écouter ce que tu as prévu pour nous en cette journée. Papa, tu nous as donné cette force de venir assister, de venir participer à cette prière. Nous te disons un grand merci. Chacun de nous a quitté sa maison, a préparé quelque chose à te remettre, car cette chose que nous t'avons remis contribue à l'édifice de notre Église. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, ils ont mis quelque chose. Nous te le demandons ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tokotanga na mokanda ya Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Kaka eteni moko wana mpe kaka moko wana. Apocalypse 21, verset 1. Soto sisi tokokende moke lisusu na 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3, verset petaka moko 13. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il
lit à 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mwana centre nzambe na biso kolo Yesu Kristo masiya papa simo kimba bino bavwala bisatu tata kisonokele papa dialongana papa diagenda kontima bino basatu tata moko papa simo kimba mkembe nzambe molimo centre lelo ezali mokolo eyenga oyo obulisaki yo nzambe mpe oyo okomi lisuki sosekaki po ete biso tobenda mabala na nzambe yango wana toye komata tolingi ete tolimola maye totangaki na mokanda ya bomoi yo lata ngai longa kati na ngai fongola matoi ya bangingi na yo mpo ete biso nyonso tobika na mokolo wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre batata bamama lelo ezali le 5 décembre 2021 ezali mokolo ya yenga ezali yenga liboso ya mois ya décembre ezali mois ya suka ya année 2021 biso totangaki liboso na mokanda ya bisomo oyo bayaki na leta bisomo 89 verset 31 à 36. Mais toyaki kotanga lisusu mokanda Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Nde toye kotanga mikanda na biso mibale na Nouveau Testament. Batata bamama tango oyo tozali ezali tango ya ndenge mosusu biso wana tobengi biso ya David me ezali biso oyo etan na kati ya baoyo bayebaki banzeko nde etan moto ayebaki nzembo wana mena kokende mwa moke koyebisa bino ke banzembo nyonso ekabwani na biteni misato ezali na bapisomo enikema mpona louange mpona koyemba wana eteni ya liboso eteni ya mibale ezali mpona bapriere psaume de supplication. Psaume était les misato ezali ya ba instruction o nzambe ya pesi kati na biso. Ba psaume ekaboni na biteni misato wana louange, supplication, ton prière et puis psaume des instructions. Yango wana ntango tozalaka kotanga piso bifo koyeba sikoyo nazotanga piso nini eske ezali piso oyo nazokosenga na nzambe to nazokosiplie ye to nazali
ya louange to nazali na biso oyo ye azopesa ngai lisusu instruction yango wana ifo toyebaka kotanga bible parce que bakibakisi tozali faible mpo koyekola bible toyaka mpe na bible na ndako ya nzambe te soki nalobi na kati na biso awa semaine mobimba nani atangaki bible bakozala peut-être misato mine mais faiblesse wana yango oyo ezokokotisa biso na kati ya pasi mpo tozokoyekola nzambe te tozokomekola ye te. David alingaki koyeba banzembo mais banzembo ebandi kaka na David te. Oyebi papa kengenga alinguli biso makambo ebele lisusu na kati na biso toyebi moko likambo nini bapapa balobaki aro ayebaki nzembo bajene kokende kosala recherche oyeba nzembo nini ata ayebaki Noe ayebaki pota bazokotisa bibele na ye na kati ya masuwa abalaki kobeta flute mpe azokokotisa biloko nyonso. Abraham ayebaki nzembo babele ayebaki banzembo nde toye komona Moïse mpe ayebaki nzembo. Tomoni David aye koyeba banzembo ebele toye komona bana Kore mpe Dani yango wana batata bamama banzembo oyo biso totangi lelo nzembo ya 89 ezali nzembo ya instruction oyo nzambe azokopesa na biso bato me ifo tozala kaka na boyebi. Par exemple nzembo psaume 119 ezali psaume ya louange napesaka yango bandimi mingi mpo bakoka kobomela psaume wana ezali psaume ya louange. Nzambe ayokaka mingi na psaume wana me eza molai wana napesi kaka exemple oyo ete toyebaka ndenge nini tokokoyeba biblia ndenge nini tokokodistingue bapsaume yango wana batata bamama na psaume totangi ezali kolobela biso likambo nene nakita mwa moke na esika oyo ye azoloba ngai nakorompre alliance na ngai na bana na ngai te nakoloba ngai na ngai te nakosala boyeboye te mais alobi si mes enfants ne m'écoutent pas bazoko kobanga mibeko na ngai te nakochatie bango nakobeta bango fimbo mais alliance na ngai kati na bango nakolongolango te. Deux choses différentes. Alliance na etumbu nde yango tokoyeba bango moke na esika wana soki nzambe lelo azokochatie biso me agaki alliance kati na biso alingi ete tose perdre te tolonga kati na ye te
implication na ye pour etoye kola yango wana batata bamama soki tozali eza lokola restriction moko oyo nzambe apesi biso yango azali kopekisa biso na instruction na ye tokoka kopekisa alliance wana te parce que ye azali molingo Dieu d'amour nzambe secret na ye azali amour yango wana moye apekisa alliance na ye na biso te moye apekisa ndani na ye na mutu oyo ezali te Dieu d'amour Soyez bazokosolola na Pierre ayisi Pierre eloko moko alobi Dieu est fait. Pierre alobi ce n'est pas possible. Comment Dieu peut être fait? Alobi ngai nde nazomoni c'est au secret. Dieu est fait. Mais quand sikoyo Pierre a posé question na Yesu pour koyeba faiblesse ya Nzambe ezali wapi, ye alobi Yesu alobi parce que Dieu est amour. Omoni faiblesse ya Nzambe, Dieu est amour. Nzambe azali bolingo. Tokozwa exemple Papa Simon Kiba mokele Nzambe bolingo centre. Mais bazofinga ye ye alobi na biso kotika moto wana olanda ye te. Biso tomoni bamosusu balobi il fallait appeler tout monde directement. Nzambe aexistaka ndenge wana te. Dieu est amour. Mais biso tomoni ye faible mpona nini agir te. Mais Nzambe azali amour. Wana nde bakalite ya Nzambe. Yango tobengi Papa Simon Kiba mokengani Nzambe. Parce que alakisi kalite na ye ya Nzambe oyo ya amour kati na bato. Yango biso mpona nini tokozala faible te. Amour eyaka biso. Soki mama na kati ya na abali kofinga yo senga kolibisi loba mama tika libisa ngai soki nasalaki mabe ye amoni ye to bana bamoni papa akomi faible devant mama mais papa lati molingo eloko kozala na yango makasi yango wana. Mokolo mosusu tosalaki voyage okenge na lobaka tokendeki na progressif naza musicien peut-être bakolege mosusu bazalaki tokendeki na progressif na 81 c'était vers mois de juillet. Tokomi kuna tomoni bato na frontière parce que progressif ezali na frontière na Angola. Peut-être biso tokotraverse tokokota na bamboka mosusu bakimbata ainsi de suite. Tomoni baagent sanitaire bazoloba il faut tovacciner diengenga wapi ye. Or papa déjà ezalaki biso tokani biloko tokei à 200 mètres. Nous avons un tout. Donc, l'instrument, hier, je vais le vacciner. Mais Bisson et peut-être Bisson passe. Tout le monde a quelques minutes, papa, limite aux autres, à mouvement, papa, limite à Vélanda, bateau à Baye, papa, Ayami Wango, Ayami chef de la Vraiment,
alobi papa azali faible mpo na nini moto wana azofinga ye yayamba ye nzokande na matoyi ya molimo papa ayoki papa nyangenda asilisila bango tozwi nzela toye asali consigne na katikati ya nzela po tokanga akitisi bamise nyonso olobi ke ngai naza faible ngai nyangenda naza faible te ngai nazali amour. C'est là où ayaki koyebisa biso secret ya Pierre ngai mpe nayebaki te ya solo nzambe tongoli Yesu Kristo ayebisaki Pierre que Dieu est faible parce qu'il est amour. Yango wana papa maman ndani oyo nzambe apesi kati na biso ke akokumisa biso na bongelaka nani azokumisa biso na bongelaka ezali papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santu akomona yango te me biso tolongola makambo nyonso tozali na yango wana nde instruction bapesi biso na biso tolongola tolata nde amour nde yango ekolongisa biso wana nde toleki na mileko totali ezali bakotakelaka biso mikolo nyonso les 10 commandements, décalogue. Il est comme il y wapi. Nalobaka, il est que les saint secret à Nzambe, le saint secret de Dieu. Secret à Nzambe, à Christo, cadeau. Il est. Il y a pas ça qui exercice à Jules Moïse. Liboso, tamba bemiye, ake kumona na nzete ko izalaki kopela moto, basololi na Nzambe. Mais si tu as l'instruction, mais à l'accès qui est un bouillard, à que alliance unie à Salakina Abraham, n'a gagné à faire que l'Ivoire y a une bénédiction pour la Moukili. Mais il faut avoir une bénédiction pour la Moukili. Pour le mini, pour Moukili, ils ont photo santé. Mais à choisir le peuple bon, il y a à préparer Moïse. Donc, il y a des militaires en Israël, la Bini. Nous avons apprécié une béco, les saints secrets, mais pour avoir Moïse a fait 40 jours avant d'y aller. Pour avoir une béco, on a les saints secrets. Pour les habiter, les habiter. Pour que, ailleurs plus avant d'Israël, promesse soit incomparable. Il y a un moment, les alliés secrets en Zambie, parce qu'ils sont là, dans l'allié, Toto Sakayango, Tosa Nayango. Nakata Mileko, Kuyiba Te, Bataka Maman, Bakimabiste, Mobeko Wana, Tomona Kango Pamba. Mais, Zoyiba,
biso toye poto koyiba na bamagasin me biloko yeyo te omoni mbongo na nzela olokoti olobi ramasser c'est pas vrai. Nazalaki kofélicité papa pasteur Romain. C'est vrai mwana kuna tozalaki na soirée na ye alobaki makambo ya kolokota mbongo na balabala mpe olobi ramasser c'est pas volé. Ezali vol. C'est vrai que nous n'avons pas pasteur na commentaire na ye na soirée spirituelle. Yango nalobaki c'est vrai tozozwi ya kozwa mayele biso parce que mutu lelo mosusu mpona na bango na biso ata awa surtout baindien oyo bapikolaka bamakambo na bango ya lokuta elenge ya satana akosala yo kaka 10 euro bien 20 euro ou 50 euro yaka na yango après apakoli yango 10 euro na yo to 50 euro apakoli yango na nzoto apakusi esili alobi te kokwaka yango na balabala yo ntango ozoya olokoti me olokoti motutu wana mayekiso wana makambo wana nyonso olokoti yango kolokala peke na memi yango nake kotia nzinzani ozwi lisusu malédiction. Ramasser c'est pas voler, ramasser c'est voler. Totika ezali ya kolokota mbongo ata omoni yango na poshe ya mutu zongisa yango biso tozali bakima biso. Il faut tozala na qualité na biso soki ozokota na bisi oza na 2 euro te senga na chauffeur loba na ye papa nga nazali 2 euro me nazokoma quelque part mpo nazwa mbongo bachauffeur mingi ya motema malamu balobaka vanda na ye kota nga nasalaka bongo ekokota te qualité wana ezali ya biso bakima biso te biso tokoteya te mokili tokolakisa soki osalaka motika ezali koyiba leta ezali koyiba kompani koyiba eza basondele maman alali yo papa ofungoli porte sac ya maman allez ozwi 50 euros oyibi to papa to maman porte ya papa atikaka alali allez yo fungoli allez ozwi bon après to mama koloba nazwaki ovaki mpe kimia oyibi bana pelenge moko saki ya mama yo bana loboko ka kuna oyibi ntulela ezali te yango wana bizalili nyonso wana tolokola yango bakakate nyonso ya mabe bapekisi biso na mibeko ya tata nzambe makambo nyonso tozokosala bakamera tala bacenga ya bakamera ya molimo mpe ezali oyo bazwaka biso seconde par seconde na makambo oyo tosalaka yango papa mfubaloga ayebaki apesaki biso nzebo banzebo ezali ebele mozulu bangi vatoto bangi mama mazwala yako pesaka nzebo toto bangi mozulu bangi
maman, tu yoki nzembo. Nyonso tozali kosala, Nzambe azali komona. Babaki misato likolo, babaki misato la se, bazali komona. Tika. Mikolo oyo ezali ya mabe. Tika. Batata ba maman, tokokende kozwa makambo nyonso conclusion na matei na biso oyo totalaki na Apocalypse 21, verset 1 et 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Pour la balobeli biso nini? Moto akomi mokanda wana ezali Jean. Jean mpe azalaki apôtre ya nkolo Yesu Kristo. Ye nde azalaki parmi les saints ya bayekoli ya nkolo Yesu Kristo. Mais babundisaki ye mingi yango bakende kotia ye na boloko kuna na kati esala pantalon epai azwaki na vision ya makasi oyo ye akomaki depuis Apocalypse wana. Kuna likambo ezali nini? Likambo moko. Nzambe alakisi ye mabele ya sika, likolo ya sika. Batata ba mama, Papa Simon Kimokengani azali koloba tuyokaki na mabondeli ya bato misato. Alobi tokomi na temps de la fin. Kuna liboso ekoyika. Kuna liboso tozokokende likambo ezali. Malonga ya Papa Simon Kimokengani mikolo oyo azali kolonga koyala mwana moto ekomi pembeni koya mais azali kopone biso batata ba mama soki nazongi mwa nsima nkolo Yesu Kristo alobaki ke bana na ngai bakosepela pendant 1000 ans bandimi na ye boye batosi ye bakosepela pendant 1000 ans bakokaka 100 ans mpe pasi kozala lisusu te. Yango na batata ba mama tokotaki na 2000 ans tokotaki na bilaka ya 1000 ans. Yango omoni papa Fumata atikaki biso Nzambe na biso Yesu Kristo mpo na koya kosambisa lisusu mokili. Yango wana batata ba mama perio tozali ezali perio oyo tolingi tokota na bilaka na mboka ya sika. Yango ozokomona makambo nyonso ya turbulence nyonso tozali na yango tolingi tokota na mboka elaka likolo ya sika mabele ya sika. Nani akokota? Je te dis nzembo nasenga kibibi bona na nzembo nani akokota? Mungu nani akokota te? Mokili mobediye, mokili mobediye, mokili mobediye, na masumu. Mokili mobediye, mokili mobediye, mokili mobediye, na masumu. Mokili molundiye, mokili molundiye, mokili molundiye.
mokili monuni mokili monuni mokili monuni pona masumu mokili mobebi mokili mobebi mokili mobebi pona masumu mokili mobebi mokili mobebi mokili mobebi pona masumu mokili monuni mokili monuni mokili monuni pona masumu toyokanaka boye te bana bakomi kosala makambo napamelaka bino bayinyangenda toyokanaka boye te bana bakomi kosala makambo napamelaka bino bayinyangenda toyokanaka boye te bana bakomi kosala makambo napamelaka bino bayinyangenda toyokanaka boye te bana bakomi kosala makambo napamelaka bana bayinyangenda tango ekoki bana tango ekoki bana na elisaki bino bana ete tozali kosala likambo oyo emonana omokili te bayinyangenda moto nalobaki solo mo pepe pan oh samo mandili oh samo mo pepe bandi oh samo mandili oh samo mo pepe bandi mo pepe bandi Pepe bandi, mo pepe bandi, mo bandi ya, baye biga ijange date, mo pepe bandi, mo pepe bandi, mana mo basoni makila ya bawe, mo pepe bandi, mo pepe bandi, mana mo basani na kindoki. Mo pepe bandi mana ko bayenga ijange date likolo ya sika ekomonana mabele ya sika ekomonana bato ya mabe basoka kolimwa mo pepe bandi likolo ya sika ekomonana mabele ya sika ekomonana bato ya mabe basoba kolimwa mopepe bandi bawei bakozonga omokili bawei bakozonga elaka ya kolo alakaka baino bino bokosepela
elaka ya nkolo bino bokosepela kasi bato ya mabe baso bakolimwa bawei bakozonga omokili bawei bakozonga omokili elaka ya nkolo bino bokosepela kasi bato ya mabe baso bakolimwa elaka ya nkolo bino bokosepela kasi bato ya mabe baso bakolimwa batata bamama tosala présentation ya ngomba ekolinga yango wana likambo ezali liboso tikaki nzuza tikaki moki tika makambo nyonso bakola bakosaki biso te na bali kosona na bakozie général na telefone est-ce que bakola bakosaki biso ke liboso likambo ezali te awa tiki soane pasteur ye moko awa tiki kite matinal awa tiki bakola tokoye bakite likambo zoya tala ndenge ya minisi mokili koreki nguya na ngai bien totia bakoni tokomi na fin de l'année 2021 nguya ya nzambe sikoyo ekomonana na mokili oyo batata baloba yango nguya ya nzambe ekomonana na mokili oyo nguya ya nzambe sikoyo ekomonana na mokili oyo batata baloba yango nguya ya nzambe ekomonana na mokili oyo sikoyo bato ya mabe balingi bamonana sikoyo bato ya mabe balingi bamonana sikoyo nguya nanga elingi esala sikoyo nguya nanga elingi esala bana nanga basepela bana nanga basepela atosi mibeko basepela atosi mibeko basepela nidi bacha kikebe yame amunakate nidi bacha kikebe yame amunakate nidi bacha kikebe yame alubakate nidi bacha kikebe yame alubakate sikoyo nzambe alingi amonisa nguya naye bana ya nzambe basepela na nkembo yo 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 nguya nanga elingi emonana satana alingi akufa soni mpe na basali naye bango nyonso balingi bakufa soni nguya nanga nakomonisango na batosi mibeko nguya nanga nakomonisango na bana nanga ityanga
Daniel 12, de 1 à 13. Ok, on parle là, ma parole aux autres. Daniel 12, 1 à 13. Voilà pour que nous avons un mandat. Tout ce qui est en nous sommes demandés. Tout ça après, nous avons aussi pour que Simon qui va vous faire nos amis pour y sa mission. On a posé l'image à l'oreille. Et si tu as dit, vous êtes comme une matinée. Comme si vous êtes. Mais nous, les amis, nous posons la question. Tout ça, très attention. Papa, maman. Voilà, ils sont pas sur la papa, l'origine. Papa, les amis, Azali Zane, Azali pour conduire, ils sont alignés au service de la boca de la part. N'a pas oublié la tata, la tata, nous sommes. Amen. Donc, c'est ma foi. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous ennuie pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alleluia.
Conseiller, la papa secrétaire, pour continuer le programme.
Dans l'Apocalypse et dans 2 Pierre, le pasteur nous a parlé de la demande de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Voilà ce qui nous rappelle à chaque fois qu'il y a de grands bouleversements qui nous guettent, qui sont à venir. Les méchants disparaîtront. Mais qui entrera sur cette nouvelle terre? Que chacun d'entre nous fassions un examen de conscience, surtout que nous sommes arrivés à la fin de l'année, et demander à chacun d'entre nous de faire notre bilan. Nous en avons pris ainsi pour se résumer de la prédication du Père du Saint-Esprit. Amen. Responsable de la paroisse de Paris-Saint-Ouen, de bien vouloir se lever afin qu'on puisse le saluer. À travers la prière, il y a 3 personnes, à travers soirée spirituelle, à travers la culte matinaux,
à travers Babeko, mais pas si ils allaient continuer. Réponse dans mon citadin. Réponse, ils allaient pas la bande mot où ils se retrouvaient pas. Réponse allait nous pousser. Et c'est vrai, tant que vous en avez la bande, vous devez partir pour aller. Réponse qui a place dans le seul fois. Au livre l'amour et les cas, ils sont des dossiers à ma béni, il y a la passe et il y a des bisous. Celui de la vie à matin, il y a papa pasteur. Alors, bien à bisous, madame, on a été. Likolo ya sika na mabele ya sika ekomona ezali likambo ya sika te ezali elaka oyo nzambe apesa bana kala ekomami na mokanda ya tata nzambe surtout dans le Psaume 37, verset 29, au moment où les Kambu, où le Coran il y a, au moment où les Kambu, où le Jidiki a yémi. C'est le Psaume 37, verset 29. Les justes posséderont les pays et ils y demeureront définitivement. Les amis rappellent, quand on a dit Papa Simon qui va au cœur à l'Inzambe, mon centre. Alors là, qui dit quand on a un ça, il y a des témoins, il y a des personnes qui ont ça. Alors là, qui en 2003, Bazansa à l'Obini, à l'Obini, Tégoye, et Simon qui va monter avec le monument au sang, d'ailleurs on a beaucoup fait ça là. Il va plus loin. À l'Obini de la dame de Goya, on dit pour les vacances. Vous allez soucier, vous allez tant posséder, la posséder. Amen. Aussi, un moment considéré que tu es à l'élément brut qui vous avez posé.
bosukwama bana na ngai bosepela bana na Israele banyokwamaki na nsima nde tata Nzambe akaniseli bango elaka ya kolo esi ebelemi bosukwama bana na ngai bosepela bokanisa pasi batata bamonaki lose po ete bokoka kosepela ose bokanisa pasi batata bamonaki lose po ete bokoka kosepela ose sikala kobongisa mitema na biso topesa mbote epai ya mokonzi ya bule okombo ya tata ya mwana mpe tata mosantu okombo ya tata mwana na mosantu Il y a solo papa, c'est une grâce de droit, mais c'est une grâce de sa garçon. Le bolotine qui sont ambassadeurs naïo, au pays qui souffle de vie, aussi sa mission pour yotoyer qui katinanki. Toyo qui m'a dit, ça vient d'ailleurs, aussi des sociétés katinanité manabiso, il y a qu'à soit la balle naïo. Ofungola pe mitema na biso na nyonso ozali kosenga biso otokokisa yango na ntango na bino tokokosilaka na bino na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu paroisse pilote oye bana motosi oye bana ya paroisse molimo mokiangani oye des amis Toyoki Mate, papa pasteur, à Sénégal Saxo. Mokolo na mokolo basali côté ya biso. Mokonzi avule pe azali kopesa biso message. To oyo azali kopesa na nkamba, tozali koyoka. Ndenge pe papa pasteur asili kosouligner. Batata ma maman, année 2021. Oyo biso pense tozelaki. D'abord, on a dit un centenaire na biso le 6 avril. Mutu nyonso azalaki préparé. Tosombaki babie. Na paroisse na biso plus de 200 personnes. On va voyager on a continué pour vivre de grands événements. Oyo Isaac Nabiso, d'abord il y a centenaire, il va bien au salaire parce qu'on y va. Et puis inauguration, il y a musée. Donc il est libéré. Donc moi, je dis vraiment, mingi kati na biso. Tolobaki tongo,
spirituellement ni physiquement, mais Makamu Mingi le 6 avril et les gars spirituellement. Oh, il va qui bien préparé spirituellement, mon ami Makamu Mingi et les gars le 6 avril. Tata maman. Nakolobaka toujours toza na kati ya tunnel. Tunnel à notre côté, moyen de ça la marche en arrière des alités. Donc comment on a un mot, sur le côté la tunnel, toza la voiture, pour ça le demi-tour des passe. Pour occuper pour perdre vie là. Pour ceux qui sont engagés, ils vont bien de la souka. Biso aussi de côté qui n'a tunnel. Ban Israël de l'histoire. Biso pe tous en la tunnel. Tous au Kenya. Mais tu as dit que tu as la souka. Makamuni les accusations mutu asala bilan na ye pamba te tokomi na sanza oyo ya suka ya 2021. Nous sommes le 5 décembre. Mutu na mutu asala bilan na ye asala examen de conscience ata na le pour na le contre aye babenge nini mpo moto na moto awa ayebi ndenge atambolelaki. Tozala kosala examen na suki examen soki osopesi ozongisi fe epa professeur soki obimi libanda aokomi kokanisa à question numéro 5 j'avais mal répondu mais c'est commis trop tard. Moyen de récupérer, faire une amésalité. Il aussi la correction. Tout ça, c'est la correction et beau. Donc, au côté de l'année 2022, centenaire, il y a la surprise là. Ça n'engage que moi. On a la monnaie des alliés en 2014, 16, 18 et 2021. Mais la surprise, patata maman, dès que la piso et sérénité, il y a mené des alliés. Tout l'année, banzemo, nous sommes c'est l'ami Katinesika Oyo. Tata maman, tous les dimanches, il y a tout ça la banda na biso. Toboye na mini. Toujours à risque ébé. Mais le voilà c'est ton dimaki. To c'est là qui alliance na biso na papa imam. Ata passa ta biselo to konalaye. Soki totali baintempérie yango bamosusu bakoyaka na transport en commun tala malili tala mopepe il pleut makambo ebele mais tolobi tokoya ndenge le pasteur responsable alobi na message na ye est-ce que nyonso wana ndenge tokoyaka toperdre yango mokola suka toute l'année toke classe et la fin de l'année soki ozwi examen te esala passe yango wana batata na bamaman nous sommes presque au bout du tunnel. Mais qu'est-ce qui nous attend après notre sortie du tunnel? Qu'est-ce que nous allons vivre?
Nzambe Mutayebi. Alexandra Bayo Yagi, parce que témoin Nzambe Nani, Nzambe Mosebela Mingi, tant que témoigner, les cambo et comme les bisous na mona kayango. Alexandra Batunaye. Et le but était que ceux qui ont monité aux âmes pour les camotos et à moni du camoyango. Il y a ça la chonaye. Aponaka oyo yalingi alakisi voilà ce qui va arriver. Tata maman, pourquoi tokoyaka kaka na Nzambe? Tokoyaka kosalaka nini? Baza koteya biso mpona nkolo. Résumé yango en 3 mots. Bolingo, mibeko, mpe misala. Respect commandement à côté à la maison. Et Missala tous les dimanches, il y a un voyage à Missala. Missala, la mission a décidé. Mais aussi la deux, aussi la deux. Et aussi là, tout ça là, convaincu qu'un jour, Bansinsa, le mérite au sale et la carte, et aussi là. Tout ce qui a été dit va se réaliser pour nous avoir beaucoup sagagé et aussi là. Mais pour le moment, les autres salles dans un dossier absolu. Pour que nous l'ayons unité, ma vie est à la vie du tout. Donc, voir la soirée qui est débattée, c'est très important. Pour voir la soirée. Mokolo yenga peso koki yaka ufana na nande toyebi bonga toyebi bonga ça serait trop facile toyeba bonga alors tovanda na biso na banani comme ça mokolo yango loba toyebi yango toyeba kabala moko po toyebi te kolekela wapi mokolo wana l'an 2022. Tout le monde aussi, c'est un 21. Mais tout aussi, c'est un mauvais négligé. Tout ça, on a cassé. On a un bon négligé. Tout ça, on a gagné pour papier, tout la mission, pour mission, pour gagner. Direction purifiement. Je suis purifie-moi de mes péchés, purifie-moi, Jésus enlève mes iniquités, pour que louer
mais ma signe précurseur, nasi na monaki yango. Po balobaki na ngai mama soki omoni signe oyo soki ovivre yango yebaka ete yango nazali korepete, on est presque au bout du tunnel. Madame Moutoula asala bilan na ye toyeba ndenge nini tokokotela na 22 po ete mokolo wana biso pense totosepela. Papa sengi urgence ndenge tomeseli tokoleka misala paroisse pilote ye bana motoso ye natambolaka mpe dans beaucoup de paroisses. Mais urgence oyo ekoyaka na Saint-Ouen eleki ya bato mosusu. Soki bozali na ndako, bozali na papa na mama, moke papa abengaka kaka yo atindi yo, ou bien mama osilikaka te elakisi ete azalaka na confiance na yo. Eza boye te, puisque bana tozali ebele, mais pourquoi toujours kaka mwelu yaka nani, mwelu va me faire ceci. Zongi Saboy. Et la qui s'était allumé au milieu, il passe à la confiance na yo. Paroisse pilote ye. Qu'est-ce que tu dis Mariamo? Papa ne dit Mariamo. Maman dit Mariamo à 100%. Ah, chance 100%. Si vous êtes à 88 de la série. Il y a solo. Et ça n'est quoi? Tobotonate. Biso tosalaka iya ye ndenge azongiselaka yo tozwaka te tozwaka yango tozozwa bakredi ya mandako ya bavoiture bakebangisi soki totali toya vraiment bien tozali riche motu mosusu alobi me différence ezali wapi na bango ya biso na ya bino. Oh, la différence. Parce que nous on parle avec Dieu. Ah bon? Vous voyez Dieu, vous? Oui. On parle avec lui, on demande quelque chose. Il nous répond de suite. Il m'a dit, Moye. Parce que maman, ça veut pas y aller wapi. Ah, maman, celui que il y a kani kabo ezana biso. Na oye kokomela biso mbele tozali bana ndenge mosusu me foti na biso te na mawa na ye kolo yesu azali yaki kwa purifie biso na makila na ye oyo asopaki tolandi nzembo batata na bana bamama na ye mokolo mani tozalaki pamba mokolo pembele kotelema mungu yaki nzaya yokwesa dirigeant oye totoka yerusalemu tozala na kobanga te nzambe akozongisa mpasi nyonso toza komona tokoregrete eloko moko te tokoregrete eloko moko te naregretaka nanga eloko te parceke nayebi ya mwana biso toyika mpiko tozala bana na bolingo mibeko misala ndenge bayebisi biso soki maloba nange esili drapo ekei totikala juste 30 minutes pas plus kobanga te soki toza bana botosi en 30 minutes tosilisi eza boyebeya paroisse pilote ye oyo bateye biso tokomba mpe tosalela tozala bana na botosi mpo mokolo suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana te tata monisa amen. Kato komisarite mana biso ya raté kesame biso okobo ya tata ya mwana tata monisa okobo ya tata
mosusu moko bazalaki nango ezalaki ya makambo ebele surtout na maboko oyo tobati mpe ntango bamoni mama telemi abimisi bongo mwana pesi papa yo ndenge kozongisaka toza na mposa kosalela yo makasi nde ezali biso na bozwi eza ya pasi bana na biso batelemi bekole pesa bango mayele protege bango mpe na nzela bakendeki mpo makambo ezali mingi bandeko batelemi misala bademarshe ya ndenge na ndenge kosalema na maboko bakokotika moko te oyo ezali biso tokokosela biso ampambo ambassadeur na bino na nkombo ya tata mwana mpe tata mosantu tokosengela bamanse amen tokende malamu bandeko batali touti bongo kolanda kiti na biso ya mokolo ya lelo mateya bateyi biso na maloba ya mama conseillere tika ete tobomba mpe tosalela yango mpo ete mokolo wana tobikisama na nsima ya kamera tozali bongo na papa Brandis Weka liboso ya mikro ngai wa bino servante na bino mama Judith Makuli. Un grand merci na ye moko papa Simon Kimbongo Kiangani le grand boussole ainsi que baconseiller nyonso topesi bongo matondi na toute équipe ya Raptelki France pe ya Europe mobimba. Un grand merci na mama Raissa Louindula kuna na mboka Nkamba na papa Emmanuel Makulumuka et puis na église mobimba ya Kimbangisme na monde entier. Tolobi bongo tokutani mbala ya sima.